Mbote, habari, Betwabu, Kiambote Kieno, bonjour, hello, bon dia, Nabino bandeko bozali na Luanda, poninite, nirao, Nabino baibolanda kabiso kuna na ngwanzu, tomoni bongo Daddy Jérémy Longona libota na Mobimba, tomoni pa Ingala Blanchard, tomoni papa Justin, Feli Mwamba, Sedou Mwembo, Didi Monadio Babi, Koloba forme, Mbote Nabino, bandeko balandi masolo ya vie. Bino baibolanda kabiso tango nyonso na nzela internet na YouTube. Masolo ya vie otolobaka tango nyonso eka ko apporter en plus na mabota na bino, bino na ba foyer na bino, po ezaka ka bongo masolo ya bomoi, oyo yeta mususu ko corriger etamboleli ya bato na mokili. Masolo ya vie ebakisi goutte moko to litanga moko ya mai na kati ya ba cantine, ba vase na bino, yango na tobengi yango masolo ya vie. Pour bomoi ya bato ça très important. Tango toza na bomoi sengeli toyeba lolenge ni sengeli soto tambola ba principe o ezalaka na vie po moto tambola malamu. Yango wana tina na biso liboso na bino masolo ya vie. Mbote na bino mama swela yolo baka masolo ya bomoi na ya basonga kuna na France na mama samba na Afrique du Sud. Kapanti lulu mupepe ilongo na nengo pe bibota mo mbote na bino. Mbote na ni mwaila mwamba kuna na France. Bandeko balandi masolo ya vie ya lelo. Toeli susupote beti ya bino solo ya sika. Bolobi na biso mama masolo ya vie sango biloko sali. Basa bazwa bana na bakende kotikela Julie epa ya Kei amona na ya samba la justice. Po baiba na kubongisa likampo ya na okata likampo po ndeko mobali ya kufaki likolo ya sango. Matonde mingi bandeko balandi ya solo mama Julie azana pasi na motema par rapport ya makambo le kanaki to sala koboni balobi to sala kaka ngele esiko tozocha makolo. C'est vrai ba procédure ezali ndenge nini bako kotika bana pa kotika bana pa sango mais bimo boyebi kaka eza possible ko pesa sango bana oyo ka ba sango entre guillemets entre parenthèses ma baso bongisa libota ya Julie ndenge nini bakosala longo na bana na bango. Bandeko balandi lelo tomeli bino lisolo ya sika. Lisolo ya sika na lisolo ya papa André. Papa André oyo azalaki na bana na ye 4, bana na ye wana bazalaki 3 filles na garçon moko azalaki lene na kombo ya Thomas. Baza bongo na komi na Njili. Wana tomoni biso bakolo Njili na kenge numéro 10, kenge numéro 1 5 sur 5. Tomoni bongo zengan tunoro die na kenge kuna topesi bino bambote ebele. Tondeko balandi papa André atangisi bana na lokola tata nyonso na mwasi na eka na vina bongo ndenge ezalaka baza na lopango na bango na Njili. Papa André atangisi bana na ye mingi atangi lokaka susi atangisa bana ne polobi bakoma bato. Thomas asilisi classe na sport aka nio papa lokola tobi papa atangisaki po akoma moto boyebika misala na Congo. Toma abundani mosala malongo eza te vie ezalaka bongo azozwaka bamikeni mais na classe oyo Toma atangaki nespoir ke so asisi classe na ye akokoma mutu ndenge papa na banaye kolingela ma mosala malongo eza te ndeka tovivaka. Toma mpe bazovivaka bongo oyebika Njili toyebika biso nyonso bato tozalaka na Congo bana kini toyebi mouvement nini ezalaka na Njili. Toma bandi koyoka lisolo babaninga ni bafanda kaka yeba masolo ya mona mwa bare na mwa nini divertissement. Toma oyebi te batoleta lisolo kasi kuna te tofaka butu na kenga numéro 10 akendaki France trop na ndeni mais oyebi te Nicole Mafuta asape na France basalaki nini mpo bakende poto. Toma komi koyoka masolo wana bandeko balandi. Toma komi koyoka masolo ya poto babila bakala petit vient à manger masolo komo kotela Toma mingi comme ça Toma habite bato bakende poto baninga quartier batoto yebani akeko aborde baparent avanti papa na ye ainsi papa na vie nazokoka kozwa vie te. Est-ce que possibilité eza te abani kopesa exemple asite bakombo mwana moninga na yo ebi voisin na biso wana ebi kuna akendaki poto
est-ce qu'on a plus possibilité de faire poto pour et moi na Thomas pour que ne poto na ba moyen nini tout ça na mbongote yo yebi osaka na lopango na biso na des locataires ah mbongo ba locataire wana tant si on tolela na fin du mois tokokangisa yango mukolo nini po yo ke ne poto papa oyebi kutukuna kingande kende ki poto to bateka ki lopango bande ko balandi na ebité kuna to moni ko Jacques Tumbi aux États-Unis yo peut excel lopango po kende poto to ebité bande ko balandi papa André lekela ki en tout cas maman kolango Thomas vandisa ke papa André azanga ki maloba nini ya kopesa réponse na mwana na ye bazo continuer ko évoluer ye pekaka azo ke ko betaka mabanga mike na baleki na basi mais au moins bazanga na bango te balieka na bango mama na bango pas de bazanga na bango bien mais Thomas tellement que masolo de ça comme ça ke ka bena baninga tanga ko zonga bibisola poto ça ke na baninga pa tanga ko zonga bibisola poto nda eko ya lisusu papa kingande ke lisusu papa bon finalement on doit que poto ba sani o papa kingande na moni lokola moni ndeti bakate ke lopango bateka ke lopango papa André bitoma mwana ngai lopango yebi mbula ngana zwango te mbula ngana somba yango te lopango oteka lopango kapo yo kende poto bande ko balanzi tuma papa ko sani sona ke poto tala kutu o wana keleki poto awumela kite e pala bango na ndambo batikela na boba tonyo ndako ya etage babongisi lopango papa André tokosoba lobinango na papa André 20 bota mobimba na 20 mois na 20 baleki ya Thomas bango nyonso na ndako bazaki neti 6 personnes papa ba parents na bana bango nini tala likanisi Thomas aye nango Thomas lobi ye fakende poto aloba asisi bakazo bi maka inutile vieza malonga te azokende bakayu mboso mabanga soki ba kope zo simba te malingi Thomas bi akende poto mama bonga epsi Thomas ebika biso mama ba kongo zali bomba na mutuna mama ko sala nini bana basi le ko ya Thomas fakende poto ba appuyer papa ya Thomas na raison ebi ko banani kuna na bona ko tanga bakomo bo komo na tanga ki komo na rota mususu ke na ipoto teke lo pam de balandi sa ambiance émission bana basi ba prier ko li sola pote botie lengi ba prier poto ya Thomas pa kele poto bani ban papa André atali bana ni atali Thomas na mo ko serré dans les chemins poto te papa salami bon mes até to tande to ko sala c'est petit Thomas Thomas paye avant donc ba démarche bani papa bengi commissionnaire etalano possibilité ko le pensa munene to koteka une partie ndiko balance to éviter ce qui n'a pas tant to zo batango nyonso mina mwezala kuna oyo to fateka le pango po ya kuna na poto papa Thomas après un mois le pango ndambo ekoteka na ça ba démarche ka côté Thomas kendelaka masobe beta viens mon kutu bino mo bebi bana njidi viens wana o didi mone de betelenga li solo viens wana ye kuna kota mi kanda donc asala ba jete so basimi mu kanda no donc no poto pena tic tac papa André asani la célé ba teke le pam Thomas ba ke ba juste Thomas passeport na ba ni Thomas ba démarche te bite ba démarche ni ba sala ki papa penda maman etikala ki ba meko réflexionner le plan ba meko ça ba sali de moi ba bongisi pe moi biloko soki pendenge ni atikali na moi eteni a préserver na moi dinda ba locataire atikali na moi eteni ndiko balandi to moi sali démarche 3 mois après au ba ke matela poto on nzela Maroc bandiko balandi Thomas pour une première fois mataka viande Maroc et bazaki mo équipe mo rabato une quinzaine de personnes bato ba kena Maroc ba comme na Maroc c'est ville Cameroun une semaine et coquille 2 semaines et coquille un mois basaka na Maroc ba bouger comme que téléphoner entre temps monter mais bon na Maroc via wana mettre bato na poto via na 5 minutes azongi na Kinshasa atiki bato na Maroc bato batikali kuna comme ka ko ba téléphone ba pa ba ngo luka montwana soit bakuti était comme longue histoire mais masolo kene ça opé basi ba mo beta masolo ba ninga bon ya Thomas na biso ake poto ya mais Thomas na kala Afrique azana kala mokata Maroc amona moi ba
ba métier wana ba deni ninde là donc abandi akoka solo Thomas 3 mois 4 mois par contre na 8e mois Thomas comme qui est moko oh akene na lokwa substance comme aussi là moko akini sous ce tine mo ba di fo ba parents ba nyoka melaka kozwa tant sur la fin du mois pour locataire et simbité ntameng bon kuna et donc simbité ba parents to habiter zongana muté ba donc to kozwa solution ya Thomas azonga ki chasse ba de balance dépense ba sala qui a combien bino boyebi dépense ba sala qui y a combien mutana kenana ba passeport croyant que après ba visa il y a France il y a Thomas à l'autre qui en vingtaine d'années à quitter l'aéroport Thomas 8 mois après azonga ki chasse ba de balance Thomas azonga ki sasa Thomas comme kobela le la be le ba be souci à poto donc Thomas akoma ki na habité Maroc na France ça na combien de kilomètres mais Thomas mulaki ndeti zakaka azana njili akati sika mbama comme na kingase donc prince wana kaka goudron kabilo Thomas moneka ndile sa ko Thomas comme obela mais lolobi babandi ko lukape mutala baki o mabango vie wana na poto viango za le lolobi ba sinese mbikana nzimi ko zongs bandi ko mpaka ngama na bana Maroc bazonga ki mais to bete solaire Thomas po leki ya Thomas lobi tika to beta di solo yo po li solo eza na makambo ebele na kati ya Thomas zongi mo après ya Thomas comme souci atake mena moko baninga na terrasse ay bika de beka ya Thomas kendaki bika ya Thomas kendaki ya Thomas kwa zongi ya Thomas souci na motema abela lelo mabe abela lobi mabe azong sabo lobi mabe ya Thomas nous sonani ya Thomas poto azangi voyage à poto ma parents basalani mbongo na maboko ye obatika ki lopango ba démarche kende ki lopesa 1000 lobi demi bat ba ko sobi ba sengi boy ba silisi bango mbongo piu batikali maboko pamba na tuni na bande ko balandi soki bini ba ibosambelaka ba ibotanga mukanda wana ozo boma batu lelo na poto na lolo kopona nini pour ceux qui n'ont pas passé, bah on fait la cause de visa poto. On se colle là, bah n'aime pas visa non. Et Thomas comme qu'on a souci à poto. Ma parent m'a monité pour ça. Ah Thomas, tu vends des sous en famille. Papa vend ici sous banana. La bonne perdre yo, le seul fils nangai au Nazana. Moi nanga mobali moko Nazana. La bonne perdre. Tout le solution. Comme qu'on a le lobby. Bache blo na mesa yo ko dia te posa na souci bazo msibo yo ko dia te posa na souci ya poto Thomas na ngai tout ça ni bali ka basi babani papa Thomas so akene ya ko pesa ko soma ne mapango tala bana yana ya famille wana bala mapango papa atote kaka o itikali ya Thomas so ka poto akosoma na so mapango maman ba Thomas même si vous réfléchir biso to bana ko vendre le pango tambula nini pour le tote ka le pango pour eux comme Thomas na poto vous réfléchir maman na biso et Thomas ko zo ba décider en famille pas ça ko bon partout en etikalaki ba le biso commissionnaire ba teke le pango pour ya Thomas akeli sous pour une deuxième fois akeli France ba ndeko balandi batikala kina mambo muke baki basomi espace mona na commune makala kuna basomi kala ko basoma loko zakina bazakina bomba na njila ya kala baboka mina njila bakona njila bazwi ndaka kufutela c'est pénible ba parents bakomi ko futela pona Thomas moko boye bifa kende poto ndeko balandi bantamé ba démarche passeport wana kuna ekende soit disant pas ba démarche il pas récupérer dans longue histoire babani sous ba démarche mususu baki ba déclarer passeport elumaki basi sous passeport mususu babani ba démarche tout ba ndeko balandi 6 mois après ba démarche ya Thomas na France en aéroport en France baninga ba yeko zoaye bayambi ya Thomas bayambi singele ya ba photo aéroport ba mona réseaux sociaux ya Thomas combien ya Thomas et ça laisse ba parents ba seki ba parents ba sepeli moi nous sommes en France Zambe merci bon on a dit c'est moi bandi ko balandi bino boyebi poto bino vanda ko so vanda na Congo
boyebi réalité mikili esengaka nkanda eza te kaka soki tosirkulaka oyo indien oyo chinois oyo libana circulaka sans papier biso kuna boyebi ke ezaka bongo te toma outi okoma quelque temps après ndeka basola poto ezalaka toma il faut banda kayu le temps ozobatama batala mais il faut mwa kayu mo mais kayu ngo bana ndeni mpo toma nkanda eza te babia toma moninga na pousa bitin biso tozala basystème moko bosana doc nanga basalaire na yo bandokwa na compte bancaire nanga naso na vu salaire na kopesa bayokani pourquoi bandofana pa moninga wana et toma bandi musala bandeko balandi premier mois c'est bon deuxième mois troisième mois comme ce qui est Thomas sera supposé 1200 € na mois moninga na soka linga pesi 500 soit linga pesi 600 et Thomas moi t'as déclaré ndenge et Thomas tinaka moi tant moi 100 moi descend na début la famille je sais pas moi bien ce peut mutumo zo kina Thomas akim na moi ba soldat porte sur moi chemise boilo atinda les famille bani ko pesa moi elengi moi madeo moi parfum porte ba leki ba comme na moi tsunga moi pesa elengi même moninga na komiko compliqué 3 années passées ya tomani ba Thomas fon kasko ya Thomas ba ouverture et bandi alingi momi moko boye azi mwasi moko boye mwasi wana ba vivre na Thomas ale ko bota mwana ba ya après 5 ans ya Thomas ya goza kanda na comme school libre entre temps baleki ya Thomas tikala kimisa to na kim ya basi mi bali babala moko tikala kala ba parents ya Thomas ya goza kanda 5 ans après bani ko balandi durant tous ces temps ya Thomas qui n'était pas moi musala muke moi 100 €, moi 200 € et ba parents ezalaki nini yango et ko sala ma pe 5 ans moi to pesi mboto na mama Dadou kuna na Belgique mama Semega moi noyeyo na sola ya mbote na libeta mobimba toujours compatir na toujours na santé à papa je crois qu'elle a bien to compatir pe na bande ko na biso ya Luanda ba futuka nyonso et pa yo to bumisa ki moko ya biso to kama samba tia mbote ba kufaki bon na Luanda balobi matana kolandela mokole ko bima lelo ya buto le poto tani na lobi na tondi na Luanda ezali bima 4 dans lobi lundi ba ko enterrer donc na Luanda bozo mona na réseaux sociaux sika adresse eza na Kinshasa to zabon na vini bujala et pa ba nenga poni pe to pesi pe to profiter to pesa mbota melamu na nenga poni masamba mukambia ban sadisi poni ni mbota melamu na tata mupepe ba sous les vents de vous là mbota melamu na ya to ma utu bota na mona mwasi na mona moko 5 ans après to mukande mais to ya to ba kominda ko mona mwasi wana les autres ont un portable comme mais Thomas et pas la famille nae bazaka na numéro fixe anda bien ngaka numéro fixe bien ngaka numéro fixe numéro portable ezala raté mais ya Thomas aza na téléphone moi ça boye ko ta piste na mamba mobali mais mobali peut mettre ba détail ndenge ya poto ndenge nyoko ma ndi ba parents ba sala ndenge bateka lopam po ya poto ya Thomas akomi na moto ba ambiance balanga nzembo babwaka mabe ba musicien kingandi babwaka mabe bato boye babwaka mabe ikomi ate bobengi na fixe autant musumo se mbele to baza tena yete na opesa message botika message dans 2 jours 3 jours te boire répondre te bon moi c'est retourna moi akoko to mama te batakini mazaka motu ça ba dérangement bataki kishasa yebika leza moi si azo melana no utalaka mutaka répondre bona famille yo lobani to komi na 8e année ya Thomas a réagi na papa papa ko miko mais Thomas yo le bani na biso so yo mutake poto baninga batonga pe ba 5 ba 3 ans par rapport ba libaku ya vindenge ba jeune Thomas comment ko sala ipo mona rambo donc nzembo moyo bimaki ba bwaki yo Thomas otanga kombo te bandi ko balandi po boyebi bo retrouver mutala facilement bino ba bovana rampe parce que otanga kombo bo comprendre so eza nani Thomas comme ba tabanzembo Thomas formé na 8e année ba parents bazo se plaindre mais Thomas ezani yo la kaki biso yo toki pozo zo mbongo Thomas zo leke kaka Thomas zo leke moi c'est comme ça 20 ans bala papa na ils ont vraiment problème nini ozo leka na yo famille na yo bazo benga au chaque fois tout ça pe na mbongo ezate otozangi mbongo ngana nazwaka mbongo ndongo ngo boyebi so pe na poto so système ba futela ata na mbongo abango sabali ata na mbongo mwana et puis tu vas foutre la banane moi ce qui ndenge ni bien boyebi
po yango tamuso bazokufa la poto ondiko balandi ina tuna bino sumu tuna to ebite bino bovanda na poto po nini te boyesa so peta mususu soki boyesa so face à ya poto ezalaka to monyo na soki na Tour Eiffel moi selfie to monyo na métro moi selfie to moni bisika moi selfie ils appellent la plupart abato mona ka ba selfie na bino bana ndango mo bovanda to mona raté mais boy ba kipso to na masola poto to yebi au moins na ndako mo 4 fois ba vanda na kata ndako moko to yebi na solo to mona ba photo ndako na note yo ba salon ba chambre photo ezala raté ka ba photo balabala bon face be la poto ba bazo nyoka me na poto to swala na mabula métro balala na ba restaurant na boîte de nuit wala bolo ba ba ngote pour faire éviter ba jeune bazo luka lelo ba kende poto ce qui tomate am sou face ba poto ebisa ke banga ba teka lopango na bango te avec 10 000 $, 20 000 $, vous pouvez investir dans comment ça nous sala. Mais Thomas abi a kene ne kalu na bité ah kawe beta marate to zana ba moelo ba kayas ma banga ah pesati Thomas ko beta kayu na ah te ko beta ta moelo ah te pour que beta na poto mais ce que tala le Thomas azo rendre ba parents une vie difficile a comme ça parents ba locataire pour na mutu moko ba tunyo so vie na bangeze ya ko beba papa Thomas azali le locataire maman na bango pour la vie à Thomas mais ceux qui viennent ba yebovanda ka kuna kana papa leki na ngaza na poto abananga manies banda ko tokuta abso ndaka boso ke futa na poto ko kufa po esa en plein Paris na futa la chambre et salon mais le mwana nga koli mwana nga bi mama na funa ko la na chambre si ko bobi mo yibika ma poto mwana dekara na chambre ba parents ko fala na salon est-ce qu'il ça les marques et ça les marques moi to moni mbote na bino nyoso ba toza na France et pour les gens qui sont na bino to tanga bino ba Congo te pour poser belé même mbote na bino ba bitata yenga na Belgique ko mane Belgique salaka ozali on dit ko balance Thomas comme ko compliqué via ba parents moi ça le bobo Thomas limité moi ça le bobo Thomas limité on dit ko balandi 10 ans ta la souffrance à la botte 10 ans Thomas en France a serre à prendre le retour ka ba 100 €, ba 200 €, 500 na kuta ekokate po yeka kazala na ngote maman ba Thomas ba ndiko bela ba bengi Thomas po ba seke Thomas mazo bela boy na boy moi ça réagir comme sur la ordonnance pour ça de tina bon on a pouzo pour Thomas et comment difficile ba zoena téléphone maman ba Thomas ya kufa ba bengi téléphone ya fixe ba zala kanango ndaka ba Thomas numéro téléphone à Thomas il est quitté baza ba numéro portable été ba ko joindre Thomas ndenge nini bande ko balanzi boyebi makambo ndenge koma na Congo baluka babongisi matanga baseme Thomas zo meka ko joindre tongo bakanisi baleki na basabité omoni mkomsto kenaki pa munyingane moko batindaka mwa biloko to kenaki ko zwa esika boye bokene na okuna bakekuna bakutana ba parents biso za ba parents nani mwana bina za munyinga ndiko na biso na poto tukufela ki mama metozoni ka kobenga ba to éviter ce problème to nyaki bo pesa biso numéro ya mwana bino to bo benga boy biseye ke to za matanga ba parents seli bango pasi ba bengi mwana bon bana bato za pour sola na pesi papa ba Thomas mon fils ezana papa na Thomas na bengi pour to benga Thomas na mama kufaki bona ah bon bozo etende ni sabanga na kobenga bino na koyebisa Thomas mais comme déjà ba préparatif à matanga ba bimisi corps à maman ba Thomas le lendemain na ngo ba kundi nde ba yeko zo appel à Thomas atindi mbongo ba ndiko balandi mbongo Thomas tinde kunda mama na bango te po Thomas mkola tindi mbongo zeli mkola enterrement mama na bango nana ke dozo donc mbongo ya Thomas ekunda mama te moi si na pota ebisi Thomas izani to ba famille ba africaine ndenge za makamo lokola mosa comme ko réclamer pour na libota Thomas boni boko changa kaka so boyi kende na moi si bika na poto moi ça kenda kate finalement Thomas saini aboyana na mwana mwasi oyo babalana mwana mwasi asala ki chance na yesa ki Thomas wa mukanda Thomas boye po mwana mwasi comme ko lobela mamba famille ya Thomas ko chafi na ngai kakate yebi mamba famille wana te mais ayi ba makamba famille ya te po nini po yo betele ndenge nini yo ya poto Thomas boye mwasi na po mwasi comme ko chai mal à l'aise dans ma famille na bo Thomas ko kende de to lobi wande balandi 10 ans après Thomas ndeka sai comme to loyenge ke ba be mwasi musalo loyenge ba botine su mwana mususu mais na lelo ni nezoleka na libota Thomas papa Thomas après 3 ans papa Thomas ko bela
baleka to ba bisinga mama sola vie biso moko to landa kayo na YouTube na Kinshasa ba mega na biso ya internet ya Kinshasa to baki faire ko exposer du solo o bomeka ko yebisa biso se bandi ko na France ne to so tuna bino hamburger zaka frites na lipa wana mais a pomme de terre ezala kati soki blona ndo bochaka na ba ketchup soki za noka boîte ezaka tomate oto liaka tomate dinzanda bachaka na biloko ezaka nini so sombi lipa na boulangerie moko ko sala loko wana te ah bilamba balataka te nous bana pote pour moi revivre phénomène wana oye pena ko sala bibomo yene e Kinshasa okuti bana kini penzako boza penata mususu ne sika ba oye batina na uti niki tenti oh comment ngwa mito ibite za ni envie wana et tout le monde a pu watcher sur les réseaux sociaux nous avons mis 200 €. Abandi a foutu ndako, a foutu parking, a foutu téléphone, collier à ban et à moi, a foutu pas facture, 1200 € si mais à 600 € moi ça va dire colo ou à y par mois dépenser ça à 1800 mais on aura 1200 €. Nous sommes wana pour une bouteille ça mobilingue té bouteille ça mo bat ba olula poto te pour anini biso ba santé na biso ça ba conduite mama tembele ba ndunda ba soso naturel ba mbisa mwanda ni ko balance bo betaka maso no bokene ba 25 ans ya tofla ka bui ba petit no ba olela poto betela bon peu di soloti le surtout en plus poto le na corona papa Thomas lobina komi obela papa Andra zolela bina komi obela na sengi na bino osunganga on a les Thomas zoba papa na sako molela chaque jour mais tozo banga kolela ya papa ninga zolela na kongo ya Thomas bina sengi na bino pour le pango wa soma na makaleza na ngaka tobika lo pango mais c'est sika mona terrain mo da accidenté et c'est sika pona ba ko echanda kote po lobine ba mbula Kinshasa érosion za peni abi Thomas mwana nga mon fils na fuka mate poko benga ya ba pare koma ko benga ya ba kokoso muninga Thomas mkola mega ko pesa leki numéro Thomas pas leka Thomas Kinshasa ba kutani na WhatsApp Thomas bloqué ka leki nayi demandez-vous pour na nini ezali liwana baleki na basi ba prier que Thomas kende poto mais lelo oboteli bango manzaka mankoi olingi kutusuko sentir bango te papa na lobi alina kufa non singa ka eloko mona Thomas sombela ngalo pango na ngai mbongo ngala bimisaki po kende poto ta mususu na sengi na ngai yango te mais na sengi na yo Thomas sombela ngai lopango na ngai na posa lopango na ngai avala kufa na boyi balela ngai luka balelaka mama na lopango ko futela mais na lingi balela ngai nga tata na yo André na lopango na ngai ndiko balandi pasi na motema noki di solo oyo esibisinga apeti na bani ko saba na Lise eza pe nini likambo poto na Thomas bino baninga Thomas bayibokolanda di solo bayibolanda kama solo ya vie internet tobi tozoya awa poto apporter en plus na ba vie bakambo eza ba fait réel makambo eza ko se passer bandeko na ngai to boyi papa Thomas bina boyi lobi ekoma na sala ki boyi toyoka masolo bino bazana poto oyebi ba masolo ah mutu moko avandaki na poto azalaki na salle de bain ase retrouvé na Kinshasa mutu wa bane kotala TV na ina poto tata na yebimele na TV boyebi eza masolo solo bokotuna ngama masolo a vie ezaki ndoki te mena yebisi bino eza masolo solo po esalema Thomas tata na alobi avant kufa po ndenge azoko miyoka ndenge azobela na ye pour le coup ça accompagné na ba souci famille bakoma ko benge zoba baninga quartier bakoma ko benga zoba ateka lopango eteni nyonso mibale po mwana kene poto azana mwana kizengi mwana zoba bana nyonso babakende ba poto ba soi-disant bana baninga bameka kozongisa mapambo mais na éviter soki 15 ans Thomas vai na poto bokende ki poto babiko na vie na la poto vie eza bien nous que celui vie eza bien ya Thomas so ko sunga parole na lopango te kwani ou ko rendre bango lopango na bango ba teka te pona yo ke le poto lelo tata na komi kolela papa na sala mbula boni kolela na ye izo ko arranger oboyeni na mosna liboso po tata na yo azo déranger yo
pour moi c'est akoma koloba makambo na yo ya famille na yo mais lelo tata na omo abani ko senga leki nazo ba lisolo o azole mama sola vie ta musuna nzela na yo soka yoki lisolo pour débiki bomba ta poto avant de la internet tebi ke pe atomo kolanda lisolo papa na bino lobi avant kufa le fils que le pan ba njili tebi te na njili lelo ndamba le pan ekomi comme to mobimba le pan ekomi comme ça grave à 70 000 à 80 000 dollars to ebité ya toma pour somba le pan a bon na lelo njili mais tata lobi zoni sele le pan na yamba kufa mbote na tata sama sama les États-Unis bien ko bungi mbote na yo tambo balai kuna na Luanda na makala na mbote na bila ndiko balanzi na ngunza na ngai mabiala mbote na bino ndiko balanzi ça passe pour toujours vivre lelo celui qui a poto ils ont la pomme de terre celui qui a poto ils ont la bilamba mutako nzima te pona owana na nzimite mutako nzima pona owana akende katisa mai na Grèce mai owana kwa kende Turquie kwa kota poto anzima mai owana kwa kende ka kende poto nzimite mutaza na conscience na nzimite c'est que bato bazo sala bomba ça ba inconscient mais boni bazo kufa ba famille boni ba perdre bala na bango ikola nzela poto ya moto lobi na bino masola via mokona lelo et pas papa Andra zole la lopango na e mbongo na bimisela ki Thomas kene na France Thomas lelo ali ko sentir ba parenté ali ko sentir batoté famille té papa comme ko finga madikolo ya Thomas pour ba parents mais ba parents zoba ba mona yeke ko tinda Thomas na poto e ko bongisa bango résultat ni bazana ngoli résultat ni bazana yo pe ozolanda biso okene ki poto na voix wana osana difficulté le temps ça ressemble le pam ceux qui n'a pas basi basomba parents na bango le pam ba tekle bango le pam eza bien bon mais on to lobby bino ba iboza kuna to senga na bino 25 ans de ceux qui de mikili 30 ans lobby ngana okufa na poto na ba okunda na poto o réfléchir tant mutolo les en Afrique yo sa muta awa racine les en Congo ils en Afrique yo bi ba kunda na poto mais bino mo bi ba enterrement na bino ndenge salema après combien de temps ba déterrera bino pour boire bino so foota to so foota la cimetière te bande ko balandi bolanda ka masola ya vie na partie prité bolanda ngo ko bozora boyebi bolanda ka masola ya vie pour bo comprenaka nini to lindra to lo bana bino masona bisa mokona lelo et comme kene ngona suka na yo to lodi bozala attentif la vie na bino bozala pena na bokebi boy ko laksa bana no ba racine boko laksa bana na o esika ba uta ba koko na bango obi ba okufa na poto no réfléchir tant mais au corona zo sana mais to ebi ki to ze bino ba retour na bino aéroport anjile comme aéroport mo tando yamba bino des milliers na mukolo po il faut bozonga Thomas to sengi na yo réfléchir tata na zo loba ko binisa endo kité ko binisa tata moté mabete yo ndoza moté mabe sala okokisa posa papa bino matondo mingi na bande ko balanzi merci na mon réalisateur Babi héros dans l'ombre ya zo sala ke masola vibolanda ngontango nyonso toujours ici merci équipe technique mobimba merci na bino nyonso tokutani bongo mbala ya sima na numéro ya sika ciao.